Kijasa ya lelo, kijasa magambo, kijasa barando ya badivize burumiere nye. DJ Love original. Mon amère. Théo Mukendi la patoche. Disa. Ale kijasa ya lelo, kijasa magambo, kijasa barando ya badivize. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka avis du public nzamba pambola bino ya bino ndeko Kongo Alenga Shora de Sulanga ya solo bandeko tokutani lisusu po tosola masolo na biso oyo bomesana kolanda na émission bokoko ya bayindo bandeko na biso boyebi ke événement mususu ezali te ezali kaka événement moko oyo tozali nango na Congo ya liwa ya Général de Fao Matumona Oazalaki bongo président ya Big Star, lelo azali susu na biso te, que son âme repose en paix. Lelo tozali koloba boye nzoto na ye ezali na nzela kozonga na mboka Kinshasa bokomona ndenge bayambi nzoto na ye pe bokoyeba ndenge nyonso tu ekoleka. Kasi ya solo toyebisaki bino ke ba témoignage esili te tokoluka bato de Fao ayembela banzembo pe tokoluka bato oyo bazali ba proche ya Général de Fao bato baliaki bamelaki na ye bakabolaki na ye mwa eloko ya komela yango bandeko tomonaki toluka fondateur ya Erogal Esungi na kombo ya Clara de Bruxelles oyo boyebi bayemba banzembo même ye moko Général de Fao ayembela ye banzembo ebele yango tomonaki toluka ye po tomeka kotunda ye pe mituna na likambo oyo ya Kondo Général de Fao. Bonjour, bonjour, mon vieux Clara de Bruxelles. Bonjour, Sora Sulanga, bonjour. Bonjour, vraiment, mon vieux Clara de Bruxelles. Tu es joyeux, tu me retourne à question parce que tu es que les rois Général de Fao et ça, tu te belé pas si, il y a un autre monde qui te lukayo en tant que ami, donc camarade proche au Général de Fao, il y a un autre monde qui te lukayo. Tolingi to yeba mutuna liboso liwa Général de Fao. Écoutez-la qui yo wapi. Ah, Sora, eza pasi na si ozoka na mungongo na nde tout mona susu ba cercle ndenge zoya donc les lycées on na mungongo kauki liwo Général de Fao écoutez-la nga na yoka jango na zakina na mbeto na bana ko kango na yoki on na zakina na mbeto parce que ngao na yoki ke on Général de Fao akufi mais on ezaki ba 18h ba le 27 na bo senti natali ngabi o bakamba kosa kaka ba dilondole ba boma ye déjà ba mbele ngabi non mais bon na yoki lisusu natali amoni ba so continuer na bino na bengana already non ba 20h ba yo confirmer nga moi confirmer nga na bisu te bisinga non akufi ya solo oza so plaque na moni ngabi non toyoki ba na moni commissariat ba coup de fil ba ndi obenga ngai na comprendre ngabi comme ko série na bengi ready amisi na bi ready ba ilo master makamni no est-ce que oyoki makamuté po na def pourquoi bino boza na kin boza direct tout ça là o affaire ni master ngabi non bazo ba def akufi ready abi master tiko ba block na ngabi bazo ba def akufi master na to soani kala mingi ready abi selanga pena vérifier na ko rappeler na vai na bandi abi master c'est vrai c'est ça là il passe wana bon il pas les lits donc appelle les tous les là qui essaie de passer donc na zo ki loi Général de Fao ndenge wana sora na zo répondre yo ka pona répondre po ba benga même na ba tumsusu po tout ça là moi ba témoignage mais na o mona o kilo mais tala ga yo aux grand galois donc il faut pas la galpe ba yo ka témoignage quoi ça va bien mettre les autres permettre témoignage il faut témoigner donc sur les camboyés voilà
mpona koloba yango wana ndenge liwa général defao nayokelaki yango. Alors lelo nzoto ya defao eza kozonga na Kinshasa, vraiment tomoni mpe bolimbisi kulutu na yo Shora Mbemba mpe azali wana, bato ebele organisation ba papa de Salemba, bato ebele vraiment souhait na yo eza nini mpona bozongi ya nzoto ya général defao? Souhait nanga ezali ni Shora, souhait nanga ezali ya joie parce que mutaki kufa na mboka na yeke akufi musika bamusu mpe bakufa libanda bazonga te, mais quand même ye azongi na mboka na ye aza na eka na esengo ti. Donc eloko mosusu eza te ezaka joie. Des fois aza moto moke te, des fois aza baleine po bato ebele bayebi na bango te, même histoire ya musique wana bayebi na bango te, bazoyaka defao bazoyeba te. Defao c'était grand musicien dans le sens que musicien complet, grand chanteur, donc grand danseur, grand compositeur. Accessoire et ça la rappelle musicien des fois abima 5 fois, plus de 5 fois son abosani souté, meilleur vedette na Congo wana, meilleur danseur, meilleur vedette, tous les chanteurs présents, Papa Wemba, Kofi Olomide, Luambo, Papa Luambo, Papa Rochero, vivant, des fois plus de 5 fois meilleur vedette, vous comprenez, des fois donc des fois donc Kofi pe boyebi ka de histoire n'ezalaki. Donc un musicien complet. Alors lelo mutula muso ezali ala banzembo epele asali ba album ebele ka po ba société na biso ba sokoda efuta ka so ndengeni ba des fois ba tout monde fois na quelque chose, donc a composer trop ala nzembo ebele ngemo kana ba master mususu ala banzembo ebele. Donc des fois aza vraiment monument, des fois abuka pour mon ba stade nyonso ya Afrique musicien moko congolais ko lo basala ngo azati, des fois asala ba stade na Afrique wana mona ba Cameroun wana to mon bazo bengisa kuna tu ba Nairobi ba Kenya ba kote kuna tu ba Kampala ba kuna nyonso, des fois toki sa ba stade. Donc ni bazo mona la grande vedette ko do bo biso to yeba na biso makambo to mona ga def surtout ba no alelo ba yeba bangote. Des fois ça ya j'ai à mon côté, des fois ça la mener ça na ba shock star, des fois ça na ba big star, des fois même atambola ba continuer bele bo ba ma histoire je non mona te ya master wana te. Alors tolongo to yeba lelo vous êtes so clair de Bruxelles boyeba na defao ndenge koyeba na bino na defao na yebana na forme tout monde na def defao na yebana na ye nazalaka na ba 18 ans. Dans 18 ans, tala ba 18 ans ti lelo to komi ba 60 likolo. Donc na yeba ne lelo te. Na yeba ni ça fait ba 18 ans et puis lelo te kala. Ndi na yeba na général defao. Ozomon. boyeba na ndenge nini? Général defao to yeba na ye il faut na zongisa na no sous mémoire. To yeba na général defao ngai balakisa nga général defao bolakisa. To banda to kendaka mbanza ngungu wana biso pe to ye na ba galsika to kendaka mbanza ngungu na ba mista na ngai nani gogoma Alphonse Maïtou je crois to kei teps to kendaka mbanza ngungu chikoyo na gogoma diata gogoma diata baza vivant to kendaka mbanza ngungu na sir je crois to lekaka pe na école to otala Nikes Nitu bazaka ba deboli fataki ba otanga na mbanzangu kota ba balabala moko kota ba tabora makamo wa bongo wana tuza ba jeune homme ba na mike na je suis déjà na ba 18 ans tant na biso to ya kala mingi te. Donc na retour to kitina kisantu wana na yeba ni tena général defao kitina kisantu tiepa na bango na kimbala wana to lalaka wana mukolongo to lalaka mbeto moko biso tungai defao na Alphonse tolali et pas la bango tina tongo neza la kaka azaki gentil
nga mambo kabalara ba bato ba yebite fa bandaza ki annonce na mambo kabalara pour la balara ne mo mpanzi et tout ça là pour on ça la moi bleu on a oteka on a ba damage na yeso na sanité à l'époque quoi voilà donc on a c'est là année na moni jeune homme mo bien on a pu mo na bleu bien na moni mutu mo bien na moni net ba na ba référence ba Kembo na moni lokola ba Marie ba jeune homme parce que vraiment franchement na tangwana déjà azaka mince njoto mike boga na mona ipalaka bien tout ça là et voilà donc na eba na général de fao kuna na kisantu même pas na kin après les tout zongi na biso na kin après yepa eboya lisusu na bakini ti na makambo mo mouvement na yemo ba mouvement mo akotaka boye et tout ça auto olanda landaka wana na gale voilà ti akeba ba nini ba comment na grâce à iko wawa donc tellement to ebane déjà na comme hollande ti la victoire pour ne pas manwaku avec wana ola la wana et voilà après ba batamoko to kungani mo muke ngana ina ngapi poto moni na komi na poto après kala mingi te shock star et payer poto ba defo ba yeba yokutanga ba zina ba deba ba banzanza yo ba mutu shock star bazaki na lac na bébé nani korti ba ovanda wana na zaki na bango et tout ça là donc voilà ninge salaka wana shock star tant ba yi tovani ninge la ka makambo koti mobulu des fois na big star na poto mais vie avant de comme la big star wana des fois autant ba na show ça ba yaki ba kuti yo na Bruxelles tout le monde des fois yembi banzembo ebele ayembeli yo banzembo est-ce que koyemba banzembo wana ala koyembela on a quatre kaka connaissance parce que ba te belé ba moula ba yebika Clara de Bruxelles ba yembela ke banzembo na ba musicien belé alors relation wana des fois za koyembelo banzembo zaki bozako ko solango ndenge nini po yembela ko banzembo ba kosela mutu likambute soka kufi okoko sati et puis makamna o entourage nanga bien général des fois yembelanga nzembo mobimba madame Bertha eza na titre wana na pesa ni 1 franc et l'autre côté donc hospitalité nanga kaka ne na zalaka nanga na ndenge na yambaki bango et puis na ndenge na pistolaki bango na ba petit nanga ba nini ba Eric Kenzo ba Dolce Gabbana et donc voilà donc na ndenge staff ya la ikaka donc tindaki et Monica Bossa nzembo ko to ensemble là ba je crois ba kamamvoma voilà ba tangwana donc ba ina compte de Flandre ayembela nzembo na ko kosela mutu likambute des fois ayembela nzembo te ko le musu déclare pesa ngambongo bia pesa ngapi loko bien nini jamais ayembela ngango boye nazana chance wana po bayembela na zaiko dido yo go ayembela nzembo amour Clara na pesa 1 franc kaka boye ezala ba petit na soba wera ba jibe muto lo ba zombongo azati na ko kosela mutu likambute na pia mbongo te ba redi kutu na parlons pas ba Carlito wana tout ça là ba Marie Paul na pia mutu 1 franc ba pauvre espérant ba Paris match wana banzembo ba yemba na pesa na 1 franc il faut na lo ba vérité na zolo ba nga na pesa musicien moko 1 franc po yemba nga to lancenga donc gratuitement ya yoko kutu na zaiko ba kamwe baninga ba suba ba zekete na bango ba mazda ba zungi na ngome fie azonga na maloba na masolo ti fie avant kufa kutu ayo lo ba labite aux afin tinzembo bimi pena na zwa rien donc na pesa te ata defa na pesa mbongo te donc c'est un ami donc azab na ami yemo utarapelanga aux esprits ori na embra blanzembo ni 1 franc toujours seka voilà donc azam tout ko c'est la makamute soki akufi faut le ba vérité donc tout ça qui na lien ya amitié quoi makile kutani donc voilà na sens wana en tout cas alors lelo mbuta Clara de Bruxelles kulo tunabiso bato belé balobi ke des fois ozaki na caractère moko ya mabe boto lobi ke balobaka so mowe ya kufi balobaka malamu na ye mais kasi bino bovandaki na des fois caractère ya des fois ozaki ndenge nini azalaki chaud froid to comment to tiède na koyo bisayo omoni biso ba africain toza na problème ba congolais kutu teme ba africain so mutu akufi ata mutu wana banda oboma bato ata mutu wana zaki mutu mabe akomaka mutu malamu to lavaka mutu so akufi
Par contre, Mundele ezala bon te. Mundele non cet homme était mauvais. La vérité, mutoza ima mutu mabe boena mo mais biso to ana respect à so mutakufi to ko koloba pena mapete ezala kaka ça bien. Mais ngana oye biso que des fois asa garçon mo azala ki bien, des fois kabaka, des fois azali très gentil. Mais azala ki facilité na caractère pe na makamusu so na zolo babato ba yebi des fois bien ba yebi. Des fois pour quand so que ennemi eza musikati. Uzomona kwaza mtu commentaire azamu tupatela kwa commentaire oyiba tumoso likambo esele kina oya ko gravango umona gravango azamu mtu commentaire usaka ba commentaire ndenge ni exemple ezaka ma masolo tuzoso exemple ba commentaire neza bona pesa ko pesa exemple oyoka na bengo bena defo zozoate so zaki ready ndo so zwaki na komana ngata ready ndo yambi ozo comprendre donc azamu to commentaire oyoka l'air moko na wiki basango na yo mona zui neti tra asipi azo seka view donc aggraver ça makambo donc likambo ya la muta ba commentaire quoi soka siliki asilika mabe kono kanisa mutu ennemi aumela ati tolo bateke o boena boite aumela ati kono kanisa mutu ennemi mais kozana neti motema mabe ou bien fontima ba nini te mazali na mo ba caractère na epinza ona ebisio donc naza una tina opesa par exemple le musute même ninga za ona kutu même ninga kufara azali ba colère ba susu pe asipikanga peut des fois pe so ba linga kayo so ba tongi yo akoya oyebisa yo akoya oyebisa yo so ba linga kayo aza mutu abongo uzomona azali na bandenge na ye akoya oyebisa do bato ba bomba likambo te ko so o salere rotongi mutu pa na ye akoya oyebisa papa wemba azalo kola papa wemba mais papa wemba zaka bien pour papa wemba zala ka oyoka mais ye ayebisa ngai ke yo lobaki na ngala sima nango lobaki boy wana yo za wana mais ya defeza ate boza bino de wana te mutu na mona avena mutu no keba keba kala inga avec commentaire ozomona exemple mona wopesa no eroka lisungi tant to salaki nini to kabula ki ba outillage ya assainissement na bombo na selemba donc na mona ka benga ne ba tongyo eroka lisungi zaki ensemble tant to zaina ensemble bon to za biso ensemble za ba vision de kabwana mais la famille sinon surtout dénominateur commun na biso za na ka kala donc to ça la ka kala donc za na ngo to za na biso ennemi te za na ngo ba vision de qui ne ba comme ça un ennemi ba bota mandenge wana ba kitima la ba voilà donc après ça que exemple eroka lisungi ndenge kabwana continue sur le mbuta abina ngai des fois les bons gens lingo lo ba neti kabona président exemple les exemples que me na lobika neti na dernier mi-temps wa ebisa ngabina nga ba oto tongwa wanga ba tonga na ba tongyo mabena lo fombo alobio dala ba vie mususu ba vie clara azuzo ba biloko azo pitika wana ba commune oleka tika wana ba quartier biso mo peyi ba chef ba quartier azo pesa wana ba commune ba outillage wana servicement ata be roga na musune ba komosa abi na ngana ebisa ngana ngana ba ina ngabi be au pesa ngana ni commune mutezo remplacer makamnyo sur maison numéro 1 tout ça ote via ke na ngoma be uzomona na ebisho yo za kana mono benglo fo koloko tuna te azali mais ça ebisho déjà yana ba témoignage mususu c'est pas la peine ya kopesa ngo ko za na ngona tina te donc ndeka baloba mutu balingaka baloba matena eti muso batu na fo kufa na ngo surtout on a des secrets ya mukili belé donc eza makambu donc mususu balobaka te ata ndenge ndongolo bate voilà on me belé na episho ke toyebana na ba 18 ans ti na ba 60 bikolo donc tozaka na ba relation donc tozana masolo belé. Merci mon vieux Clara de Bruxelles, merci Eva la Makwiza bambota tro bana eroga lisungi ya solo merci na Chrissa Dolt bambota trop siko zali na Bruxelles Chrissa Dolt merci na bana ya Lola merci Alexis Champagne bandeko tout tozo koba toza toujours na vie na biso Clara de Bruxelles fondateur ya eroga lisungi merci na comment voir ma les correcteurs sera kinzangala merci mingi na bana ya erogal tout en tout cas bozo la président na biso de fao matumona
Vraiment, en tout cas, Nzamba Pambola Bino. Mais, Véclair de Bruxelles, Moutuna Moussousou Ezali, yo zalaki na defa au bozali ko zanaye parce que toyebi ke bolala na yi defa wazako ya na Bruxelles depuis 1995 on a zaki awa ba sera salo banzembo makambo ebele bele mais mutuna batu baza ko mituna est-ce que général defa o balobi ke atiki mwana moko yo zaki moko oyo ozalaki na yi général defa o azaki na mwasi to tikeli ko mona mwasi defa o te. Est-ce que azaki na mwana to tike ko mona mwana de fa ote malgré que so bako ko tuna ngote mais za mituna to mona ki papa wemba kufaki bana babimaki belé baza ko wela biloko to moni kinkeser mené à peine ndenge moko en tout cas lelo to mito yo kango epai na yo en tant que ami proche au bozaki bona général de Fao. Est-ce que de Fao azaki na mwasi de Fao atiki bana question wana eza question moko nazolanda yango presque journaliste nyonso tout même na Congo bazotuna yango bato mais nayebi ke ovanda na général mpona likambo question azali na mwasi général azali na bakokopine omoni ke azali na bakopine nakopesa exemple neti bazuli zulema toyebaka azalaka kopine na def Julie Zulema oyo bayemba nzembo na papa oyo baza kobwaka mingi wa Zulema ga moko Julie Zulema ga moko ya biso nayebi kazalaka kopine na def nayebi ke na ville na bosani boutique en Sonia ou bien loko moko boye nayebi kopine ne mo ba ozala kuna nayebi pe kopine na ye moko na Bruxelles o wana peza ile musupe yindi pe umona benga ebe Bruxelles tala boye def so mutu no boye sala makama kasi boye engunduka honorine azana matu awa ser ngunduka bambota trop ser na biso ngunduka oto lakina na colonna voilà kutu so moninga tilolo alobela nga yum to bomela nga libala so ngene mais voilà elo na ko ok awa ne ba benda ko e bima yango no ba congolais yango yo si vous allez donc patienter il va faire sortir des choses à tout général a commis caporal yango na kati ya nini ya kodia général a commis caporal famille a défini la oui pour les lobes to mona ranet Félix Wase quoi moi na ena moi c'est pas mona na raté ils ont attaché pitié pour nous les Congolais on nous voit de l'autre côté non nous faisons encore ici Didier boy nani boy abobenda ba pusango wa petit musona Pepito boya merci à solo bandeko vraiment la base question oyo eza ko déranger bino boyo ki bino moko Clara de Bruxelles oyo azali bongo ami proche ya général de Fao oyo azalaki alors ye moko atémoigner alobi yango mama na biso ser na biso honoré engunduka oyo azalaki bongo copine ya général de Fao bazalaki donc général de Fao azalaki na bacopine donc bandeko nyonso oyo oza kobeta mabaku na bandi boyoki yango donc ezali vie privée ya de général de Fao bato ebele mpe babota te bazali mais vraiment en tout cas merci mingi vie na biso Clara de Bruxelles tokokango tro te lelo ebembe ya général de Fao ekiti Kinshasa euti Douala bato mpe bazali kobeta mabaku balobi ebembe ya général de Fao eumeli mingi depuis décembre ti lelo ekei kaka lelo bazokopona te eloko nini secret nini oyo ezali kosalaka ebembe ya général de Fao eumela na Douala
problème Il est nini presque. Covid bien comment bino bozaki ba poste na ye eloko ni okoloba na likambo bato bazobeta mabakuna midi moins fin. Non, mais avant qu'on a répondu dans le Cambo, le bio on dit corps ou meripoya. Et là on a envoyé bisa yo omoni nazo yo sanga pe passer ba témoigner j'ai bien nazo kasi c'est général des femmes. Obi mutu na mutu azana des fois azali patrimoine national. Do azam nene mingi. Mutu na mutu azana ba témoignage na ye na ndenge ba vandela na defa. Ezalo kwa shora lelo so ba tuninga shora etino bozaine ndenge ni na expliquer. Mutu musu champagne etina nga Alexis champagne a expliquer. Général Alain Maloko a expliqué que donc ngai na zaina champagne na shora ku. Donc mutu na mutu azana ba pero talanga na yeba ki na 18 ans. Mais tozana ba shora mbemba ayeba ki na 14 ans. Tozana ba pero ba ayeba ki pe na ba âge moko boy. Bona ndenge ba sola ina ndenge ba zalelaki. Uzomona izalo kwa ndenge pe na za lelo ozala mbatuni yo zaine na clara mto ye tu stafa tu sala masolo tu sala boy viona za ipir mtu azina kon viona za exprime be viona za kidomo mtu wena ba version ayi mais on nga na pêcher za version oyo nga na yebi bon on a ko traîner retard ya corps ya général de FAO ndenge na yo kela kina ba source mususuke et comment il m'a cambo ba déclarer qui mort na ye donc net ya ya coronavirus donc et comment qui net moi problème moko il faut virologue na bango kuna donc net ba muyembe na bango il faut ba papier il faut masolo c'est cela qui na ngombe awa et comment qui obika ba je comment suki yo so yoka kora mo yena Congo eleki na pepele isala kaba kamatani et ba landi garçon na kamakaba chaque Congo il faut loba tous les matanga te kufina kati ya Congo te kufili banda na kinelaka na mwa mbutu parce que comme ngesika ba mwa ba yebike mwa lokotro bimaka et comme mwa bisalela mo bomona pe erater masolo donc on a sens on a surtout loko na fubali ngaba bongisa on va s'organiser non mais na kati na ebite yo mo mona ki na ministère de culture ba trouble jour ango ozomona yo mo mona ki donc DGA bazoswana ba discussion kuna sala position sa passeport na ngai kuma imaka moko ko mambongo voilà ya mwana monika ebendi ba mindondo et tout ça mais c'est pas bien faut revoir ba bloc on va ba ngwana shora. En tout cas, merci Mingi, mauvais Clara de Bruxelles, to comme na suka. Alors un dernier mot, message ni nyokoti ndalelo na bande kotu ya Erogali Sungi parce que to mona ki ba banderole yo zali fondateur ya Erogali Sungi. Ba banderole kuna esalami na Kinshasa. Alors message ni nyokoti na bagalois na bagaloise tout. Ouais, pour ba banderole eza signe ya tout baganding tuzaki premier et Erogali Sungi po etsa ba banderole ndenge moko après tomoni ba banderole pe komi moi ebele ba patiti ba banderole tomoni fondation Gwani Matota ye pa telemisaki ya ba banderole tomoni ba tumusupe balandi ba banderole ezeka signe ya ko participer na mawa ya général voilà. Merci Mingi, ya solo to comme na suka mauvais quand on un message bande ko mo ba dédicace na bande ko tout oyo bozaki na bango surtout parce que ba mi ba proche na yo pe na ba petit na yo tout ya Bruxelles o bozakoza na bango na defao malobe pesa melio. Non mais baza ebele ba bloko na linga ngote parce que comme aka ba pro vieux yora kingo benga mais baza ebele donc na yango na opesa mbote na tout le monde na opesa mbote na Erogali Sungi mobimba na bagaloise ba sœur na biso na ba frère na biso na pesi mbote na batino tout baza ki cher na général de FAO na pesi mbote na Erogali Sungi Yakin a commencé par elle-même Pepito Kilala maman présidente na pesi mbote na équipe mobimba ya ceinture ya Erogali Sungi ambote na bango donc voilà la pesta yo moko shora mbote et puis mbote mingi na Antoba Jacques na yeseka ba courage na petit na bienvenue Lolendo para baleka de FAO na pesa ba courage et puis na we bobo sanate na pesa su mbote na toti ga pour pesa ba polémique na pesa ba mbote na batu msupe baza important ba proche de FAO
Mais oui, faut saluer bango bazolanda yo. Oui, non, donc pour le bien nga approche des fois on a yebi basé belé mususu tanga boazanda o batanga ngate banini mais on a pisi ani ba vadi simbaki baza ebele o ba approche des fois basé belé ni na utoloba tangu des fois ya kana big star na compte de Flandre na Molenbeek to saka équipe on a to ozala on a ba ndeko ba kamamvoma ba sera ba petit tol segabana ba msu bazate ba kufa ba feri kenzo to simbaka vraiment ye na makamnyo surtout na pesi ba onto mbote po za nostalgie et puis na ozanga opesa mbote te na mbato ba simbaka na makambo internet ba production single les grands na producteur musu azana France na bosen komo na bo oh là là Diego na bosen na komo na ide donc vraiment la personne on est sur tout mbote. En tout cas merci Diego musique. Diego te ba Diego on a embalé l'autre. Diego te nani obi ke azaf na doyen na force na communauté Kapesa. Ah oui, Kapesa mbote iska bazali parce que bango tout ça na bango na masolo ya général de Fao. Merci beaucoup Shora na sepeli normalement la ligne ko pia témoignage te ko batebele même lingala facile lakini na boye kinanga na talaga yo za mona iroga lisungi source ya masolo donc on a obligé to pesa mon témoignage pour la ndeko na biso bayoka. Merci en tout cas on appelle à remercier yo à vie du public na bosa ni ko pesa sous pire petite série ya dev et wana to ko bosa na te to eba ngo déjà tangu wana titwana ba poto pire petite série ya dev Ani Bosenju et to bosa ngate ko pesa ye Mère Annie Bosenzu, Mère Annie Mungala. Oh, bah, petit, tout le monde a staff, et zala vraiment, et tout ça là, banim, dans aïe belé. La bestie mode. Donc, voilà. Tout le monde a Pépito qui l'a la base, petite sœur, il y a def, déjà à l'époque. La petite sœur, il y a pour défier moi, etc. Voilà, donc tout le monde mbote, Rogali Sunimo Mambote. Maman présidente Pepito Kilala, Bambote Nayo, merci Mingi, maman présidente. Merci, mon vieux Clara de Bruxelles, merci vraiment. Na Nengo 8 ans Nayo, Yarosa la témoignage, Oya de Fa, Oto Sepeli, na Bande Bandekonyo surtout, Barosala vraiment. Bandekonyo Soso, Boyoke, Loko Betisbino, Libakoza, Libakute, Zali témoignage. Donc, témoignage qui va le bakamakam, Oyo Nenge Sengeli, Nenge V. Clara de Bruxelles, expliquer à Bombi Makamutusu, mais expliquer Oyo Sengeli pour Batuto comprendre qui était général de Fao. De Fao, c'est qui Moutou Abatu. Nenge Moko V. Clara Lobi, c'est qui Moutou Abatu. Donc, en tout cas, merci Mingi, mon V. Clara de Bruxelles. Merci vraiment, la rejoitant Oyo Zaki Nabiso, Nzambe Apambolayo. Vraiment, na bossalité ma Berthe Ganga, Bambota trop, vraiment, en tout cas, si vous allez, Laure Ganga, Bambota trop, Kevin Ganga, Bambota trop, merci Mingi, na bande konyo surtout, au Bolandi Biso, na bossanité, vraiment, TL, la chinoise noire, na bossanité, Maman Nabiso, Super Anita. Moi, si ya Didier Masuki, Super Anita, Mbote na yo siko zali, Mbote na bandeko nyoso, Kijoki Moni, Mbote na bandeko nyoso, o tout bolande biso banagal, en tout cas, Mbote na bino nyoso tout boza belé, moi kotanga ba kombo na bino zate, vraiment bozali belé bagalois, na bagalois maman na biso, vraiment Guani Matota, na États-Unis, Mbote a trop. Mbote na bino na bosante fiando le fian fiando le fian ya yo yango wana yo moko senga ko bi me koma ozotika ngate yango wana fiando le fian Jonda la ndungu ndala en tout cas to le la defao zaki mutu abatu vraiment en tout cas corps na ye yango wana boza ko mona yango ndenge kitina Kinshasa vraiment en tout cas bana Congo biso surtout toujours la oya biso idole na biso. Oh, il y a la fierté à Congolais,
na ba pays étrangers le quoi ba Kenya ba Côte d'Ivoire soko bomoni ba bengisi ndenge ba ko bengisa parce que azalaki aimé partout des fois o abini ba dans ce monde avec Clara Alobi azalaki complet côté ba voix azalaki côté ba chanson ba nzembo ebele o ayembeli biso ba ndeko langa okoboya des fois osali ba nzembo kitoko ebele en tout cas que son âme repose en paix mon général nzamba ya molimo na yo na o nyoso ba œuvre na yo tikeli biso tokobosana kango te toko yokaka yango kaka. Merci mingi zaki ya bino Chora de Soulanga KL Congo Alenga tokutani bongo balasima bozala toujours abonné toujours na avis du public nzamba pambola bino tokutani bongo balasima kimia nzambe za la kati na bino matondo ingeta au revoir. C'est parti. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.